Tokotala CGTV, maman CGTV, na papa Michel Mayabou CGTV, CGTV, Africa CGTV, Europa. Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. Ebimi yango moko eza art na biso ya bandal to batela ngo to panza ngo te eza art efongama to fongolango toyeba je na bango totimeli bango baje na bango esuki oyo eza Congo mabele mame bangi basupose corona awa po tozwa maladi mabele mame kimoyibi yango oyo kindoki ya 666 yango oyo donc marque de la bête sida ekoti na mboka marque de la bête sida ekoti na mboka balingi bakosa bato awa na ki to découvrir po pasteur pe bazebele ah to découvrir voilà non c'est pas vrai, c'est une fausse information. Monolithe bimaka boye ezomona na ke ba chumboli ba tia yango kocha hein boni kokosa population tina niveau oyo chef coutumier balongoli place oyo e bachaka nini mwa tuki mo boye sera corona oto tando sokolela maboko ta bakati babando timbola bayebisi kwa do wana ke boma mwinda na tolingi to sala likambo na ngambo mwinda na yo ezotumisa wana circulation ekomi mweke. Oui, bonjour, banakin, bana partout dans le monde, ba ono sobazo suivre biso. Awa toza susuna kati ya RDC, plus particulièrement na kati ya Kinshasa et certainement toi na kati ya Bandal, Chibangu. Donc voilà, à toi na Bakaya où tu peux découvrir monolithe au ebima na ba Mbokebele, ebima na ba Suède, ebima na ba États-Unis et voilà aujourd'hui Babi Kenon et Bimina RDC. Tous les découvrir nous ensemble certainement si ils ont vraiment la vérité ou pas. Tous ça la recherche na banakin petit à petit. Ba oyo bazana la vérité ba koye bisabiso, ba oyo pe ba monaki ba koye bisabiso. Voilà, merci beaucoup. Tous découvrir ensemble. Réellement si c'est vrai ah batunyon so bazolo ba Kenon et ça faux. Donc bozotala tozo mona ba la kisa Kenon ba tiango ko sala. Donc bozo mona babi ba posant ko poser tozotala toyeba réellement si c'est vrai. Donc babi monolithe les araboété babe araboété tozo découvrir na bino tokoyeba eloko ezali. Donc ba congolais bazaka vraiment curieux bozomona bazotala déjà bayeba si certainement voilà abieloko ezawate papa pourquoi yo lobi eloko ezate bozoye et voilà des Congolais donc alini ko ba ngato donc pour na les monolithe babio bo ya monolithe mais yango te ba posant composé tala na nuti awa ba tolier ba soudan awa et puis na sawa et ça tout ba posant na butu mais ba Congolais babio te et puis ko menasa na belé lukuta OK ba to funa na kaja to na kaja to ba nini na kaja wana to fungula ngwa. Voilà, donc bango balobi eza monolithe te tozo découvrir malembe na bino to ba vraiment certainement ce que zanini. Donc voilà. 21 ke basa makamna bango oyo bazolo bakyo coronavirus bola la 20h yango bilo boba ya ko bimisa boye vraiment mboka boye yango pe to ke liboso te to ko fote bino lisusu ah bilo ka boye bomona tata bino bokala bilo ka boye ah boye vraiment bon en plus ba yako tanga na butu photo ya chef de l'état izalakawa na chef coutumier ba poser le goyo ba di photo ya chef de l'état na chef coutumier ba pikoli yango ba nango tebite ba pikoli yango na ide nini ba nango wapi ba ko poser le goyo awa ba ko sa tukeza monolithe yango te to ko panza yango to ba kati awa nini ezawa to fungula ngo ah to fungula ngo efongama to fongolango vraiment voilà donc malembe tozotala tozo so ba intervenant moko toyeba certainement ce que za monolithe papa tomoni yo loba biso nanu eza nini. Oui eloko pende tamboli pena mboka mobimba o eloko mo boye pyramide ebimi na bandal siko to esi le terrain na tongo pona ke totala ke eza pyramide pena ya solo ebimaka na fleuve ou bien na ba océan to eza nini mais eza eloko ba poser tant to s'intéresser pas ba bourgmestre o ya mbata ba police ya mbata habite batu moko bayaki na butu vers 0h babindele moko mobali na moko mwasi
baye nde opposé eloko ya opposé o batie libanda oyo ezaka encadrement ya pamba. Ça fait maintenant 3 jours, c'est depuis samedi eloko nde baposé to ebini eza na kati ya te mais balobi te bourgmestre ayebi bourgmestre be balobi te ayebi eloko baposé na kati ya te mais la police azo confirmer que te bayebi eloko baposé na kati ya. Voilà, tu découvrir malembe balobi eloko oyo bapozaki yango koposé. Donc petit à petit tozozwa ba intervenant moko tozwa ba résultat vraiment exact. Voilà. Non. Bon, tu éviter babi monolithe eza mystère. Eza mystère, voilà. OK, papa, yebisa biso yonani. Nga koma nga Toussaint. Ah Toussaint, yebisa biso par rapport ya monolithe oyo babi eza bakamoko mystérieux pona yo olobi bapozango soit comment. Papa, awa na minute mutu na mutu azana makambo oloba. Biso tozala motara baka yao. Telema liboso ara bank. Zaka un certain samedi ba 21h tant bazo tcha ba barrière awa. Eza jeune maman mo ayaka awa azala na si policier. Ba yena eloko na kati ya ben ya pembe ba marki wana. Ba telemi na ngambo. Ta ba telemi ba air wana déjà circulation eza moins na nzela. Ba bandi ba makambo na bango bakati bana mongo ezaka ya papa le lemba chef coutumier ba longoli place oyo. E ba tchaka nini moi tout ki mo boye sera corona auto tando sokolela maboko. Ta bakati ba bando timbola ba yebisi kwa do wana. Ke boma mwinda na tolingi to sala lika moko na ngambo mwinda na yo ezotungisa. Wana circulation ekomi mwek. Sur ba 22h30 batu bazate biso tokei. Tato oye na tongo ne toye ko couvrir ke batongi bache eloko oyo mabele ba simboli place oyo. Yango na bache na ngambo kuna. Na ngambo nzeta lidame wana. Ne bache mabele wana. Siko muto aye ko sala ke eloko oyo batu ebele ba couvrir ba découvrir ngo eza monsieur le bourgmestre. Lundi na tongo ba yaki na batu moko awa na ba cameraman. Asali point de presse awa na lobike monolithe soyisa ministériel. Neto tourni en tant que ba monteur baka ya tongo zo sala interview biso tozaki awa. Papa monolithe elingo loba nini? Alobi yo kotaka na Google beta monolithe santé ministériel ndoko yebake ezani. Et après un moment donné ndena yako mona batu batondi oh ezaka na États-Unis ebima boye. Bon onga na yebi nde yango na yebi ke ba posaki yango ko poser ba policier bazaki awa na mama simoko boye nde batu bayene loko na mutuka. Voilà, petit à petit tozo découvrir vraiment la réalité et puis la vérité. Tozo tambola na moko déjà tozo 3 avis. Petit à petit tozo tambola vraiment to éviter certainement eza monolithe ou soit eza quelque chose de scam. Donc petit à petit tozo évoluer na ba congolais na ba kinois bala exabiso certainement si ezali ya solo te. Voilà. Merci pour la parole, papa journaliste. Tu comprends? Oh, monolithe, c'est Bimika Boye. Non, ce n'est pas vrai. C'est une fausse information. Monolithe, c'est Bimika Boye. Et ce monde qui est chumboli, batia, ngokocha. Hein? Bon, il faut sa population à un niveau oyo. C'est réellement, et donc, ils sont là pour la paix, pour la kimia. Balinga batia ngona moi, mutunyo so, amona nenge bani bazo chango. Ce que la population comme il a besoin, aïe, bah, eloko ni les anakati. Hein? Ceux qui gouvernent, ayebi makambo, ceux qui paient bourgmestre, tozoé baté. To vandi karaboé, to monara elo moko boé, oh monolithe. Tandis que les hommes na ke ba chumbo nyango ko chumbola. Ceux qui cameraman a poussé nyango mona ke ba chumbo nyango chumbola. Ndeko ebisa biso eza nini? Ya wana gentini moko ayi ba jo, ngana ebite e gentini. Bo benga biso gentini na bourgmestre bandal. Baya. Oui, to moni ndeko aloba ndeko eza nini yo moni nini? Elo mo eza na kati te ngana lekaka na 3h juste. Na kuti 2 mindele na 2 peuples bazalaki a bakundi yango mabele wana bakati si bakeboka ngo na terrasse yango place wana etikali vide poto mona kaka eloko batelemisa ngo depuis kala mais na kati wana eloko moko eza te. Oui, voilà bozo mona ndeko alobi amona ki 2 mindele tinde bazo chumbola donc ndeko mususu. Oui. Bon, ngani na loba boy. Avant de reposer eloko nyonso et c'est la population et mona. Comment est commis ko tia eloko na butu na tonga bimake bimine esprit. Batika ba chewana. Soki ba yako tani na manga bibiste. Ba yako loka ba mona ba mona wana ba vérité. O ngani no ba ka ngwana ke ba konzi bo sala makambo eza normal. O no so sala o eza ba distraction. Oui, voilà, population solo ba mutu azana ba réaction na topesa ba point de vue na ndeko ebisa biso réaction des anini par rapport oyo ezaki ndoki eloko nyonso ya nzambe to ya satana ebimaka ezala na kitoko nango to ezalaka bizata onenge eza basuda place wana oyo eza eloko ya nini
tala na se nango ndenge eza eloko ekebota yango moko yango zemi ebimi yango moko tonene. Oui, oui, bozolanda ambiance papa palinga loba papa réaction eza nini par rapport à eloko ebimi yango eza bo tala kaka a placement nango entre deux poubelles et puis na moi triangle ya muke oyo do ba yeba poser yango bien ba kiena bango ba kosa biso ke ebimi yango moko soki ebimaki yango moko ekobima ta na kati ya boulevard ekobima soit na ndako moko na chantier moko to kamuka eloko moko bimi na kati mais tozomona bien placé ote bimi yango moko no. Bon, liloba nini okoloba na bato bazolanda ke eloko bango mpe bayebi ke baomonaka ke eloko moko ebimi soko conseil nini opesa bango bakanga nini baretenir nini? Bon, le problème ane ke kolinga kokomisa eloko moko spirituel mpo na obangisa bato me bato na niveau moko eza lokuta balongola esprit na bango ke no eza eloko moko ebimi spirituellement eza bato basali yango mpo otande bato baosimbasimba yango ça n'a pas de sens. Quelque chose qui est spirituel au monde na moto fa banga mais bato baosaka kutu bakomi kutu empereur bakomi bikoma koma c'est pour dire que eza biloko moko bato nde basali yango ce qui est esprit ce qui est physique bato nde basali yango balongola idée que eza spirituel. Oui, voilà, bozomona papa otikoloba ke babiloko oyo aso comprendre te population so comprendre te mutu nyonso aza na besoin yeba soki eza nini donc découvrons ensemble total soki bato ebele baoloba ke no eza lokuta tozokende malembe donc bozomona bato baosala deya barecherche na bango na ndenge na bango babi eza ya solo te donc tozosala barecherche tokoyeba certainement. Bon voilà tozwi sous intervenant moko papa komo nani? Bon komo nanga frère Arnold. Frère Arnold yebisa biso par rapport ya mystère oyo yo lobi nini? Bon mystère oyo biso tozalaki si ndenge bayaki kopose yango ebeti na 4 jours yango donc bayaki vers ba 23h bapose yango esilaki jusqu'à 1h. Donc eza armo bwe bakotisango na moi te po so batisango na moi bo comprendre que bapozaki yango ndango batiaki yango na butu po na moi eza loka moi j'aime boye donc bakoso ke bimaki na mabele mais bimé nango na mabele te bapozaki yango na butu donc eza art sentiment nango nde to entourango boye ebimi lokola art ebimi na mabele mais eza ko bima na mabele te bapozaki yango na koposer. Donc pour na yo eza art eza monolithe te te po na ngai te po na zalaki tango baosala musala oyo batimunaki na mabele bapose yango ya kopose zelu kutu oyo batiaki musala oyo yango na ngambu kuna zelu oyo basali musala oyo yango na ngambu wana bapozaki yango na butu vers ba 23h jusqu'à 1h nde musala esilaki basoda bayi kutu babenganaki bato mosusu bakende po bacomprendre te. Donc vraiment baposer koposer ngai bebe baposer ki yango vraiment et puis dede na loba boye tomona na ba pays musu tomoni stade de martyr ebimi na mai basimbi yango na loboko boye mutu ayebi te aoloba peke loboko ebimi na mai emiti stade de martyr or que te ezali loboko te mi si stade de martyr eza bato nde basalaki loboko na stade de martyr eza te ke stade de martyr ebimi na mai na loboko te oyo eza mpe lokwa yango moko ebimaki te bapozaki yango na butu mpo bomona te na moi boye bakokoso ke ebimi yango moko eza art na biso ya bandal tobatela yango topanza yango te eza art. Ok. Voilà donc ndeko alobi eza art. Tu comprends te art par rapport ya nini monolithe ba bisi biso que non eza monolithe mais batu misu ba bi que non eza monolithe te eza art ba tchel biso na bandal. Art batu misu ba lobi que art par rapport ya nini. Bon merci. Batu ba lobi que art par rapport ya nini. Tosomona ba bloc ebele ba tshela biso na bandal. Batu ebele ba comprendre te. So tali o eza na ngambu wana omona ke eza écran géant o bateli biso na bandal toyebi oyo ndo zomona boye eza na ba pays basaka yango eza loko c'est comme c'est bimi na mabele or que bimi na mabele te ba poser yango a koposer utilité nango eza art par rapport
Écoute-moi d'abord, écoute-moi. My God. Art par rapport ya nini ozomona yango. Par rapport ndongo moni yango boye. Boyo kakasi. Ouais, ndego yaka. Ngai salonga ne na mona ngo ndire saka pouvoir fachi po biloko ona to mona ngote. Ko to mona na ba Egypte balona ba pyramide mais peut-être salama na butumbu oyo na yeba te soki eboti ko bota mais na mona ngo eza pouvoir fachi. Azoluka peut-être a stabiliser makambo na ndenge na ye. Oyanga yango. Oui, ndego lobi eza pouvoir à Fachi peut-être parce qu'il a commis président il y a Union africaine, peut-être parce qu'il a commis Aza sous-président RDC, à Salibo peut-être pour stabiliser bon to éviter Union soana eza na point d'interrogation, tozo soit batu malembe, tozo développer, tozo continuer toujours tourisme. Voilà. Tozo ébatté vraiment si certainement art par rapport à Nini. Ce que ça certainement monolithe pour bisabiso pourquoi batu bazobo yango donc voilà tozo découvrir malembe na budu na burgmestre ezali na mutuka batango awa tango basilisi bakoti na finesse na flotte oyo basomi masanga bameli après bakei donc ezali ko symboliser signe ya paix ke mboka eza na kimia nde bakitopose nini monument oyo donc likambo bapasa te ekuti na sama belete ndenge biso tokanisa to eza eloko oyo bayaki kotia ezolakisa ke mboka eza na kimia mboka eza na paix yango bon c'est ça aussi le problème soki tuna po ni te na moi fallait batiango meme ata na moi biso mpe tomona mais batiango na butu donc batie biso nini nini couvre-feu bango soko na butu bango soko makambo biso toyebi te biso na bandako fana batiango na moi basignifie biso ke eza signe ya boye mais malheureusement bango batiango na butu mais tozwi version ke eza signe ya paix soki mpe eza paix ya solo vraiment c'est que eza pour intérêt ya peuple mais soki eza pyramide ya sans okili te wana nde eza mpasi mpona peuple po servir eloko moko te na peuple c'est ça. Voilà toi la posa ya vérité toza juste na posa ya vérité awa eza peuple nde azoloba donc bakonzi balobaki déjà mais sikoyo eza na tour ya peuple donc voilà petit à petit vérité komo bima malembe babike non bakundaki yango kokunda donc en réalité peuple congolais lobi eza monolithe ya solo te bamisusu balobiki non eza art bamisusu batuni ba question art par rapport à quoi donc voilà tozo découvrir ne quoi posa loba papa omoni eloko oyo bapozango kopose tala na cameraman pusana pardon tala cameraman pusana tala awa eloko so bapozango so toboujango engekweya eza vi eza engekweya papa bapozango kopose toyebaje na bango totimbeli bango toyebaje na bango totimbeli bango baje na bango esuki oyo eza Congo mabele mame bangi basipose corona awa po tozwa maladi mabele mame bakotela biso corona na kati ya Congo biso tolingi kuzoba te ya lokuta balobaki o ezalaka sini eyelakisaki mboka eza na paix estce pe ani ezalaka te totombola yango tobalusa yango tota eloko na kati biso tolingi te Congo eza nango bien bayela biso bamamba lokuta oyo banini bangi bayela biso bacorona ngo sikoyo ya normal tona kanda nanu mboka eke bien te RDC nano akatana na bakshane bati kokosa biso omoni oyo eza art bayela na butu bapose loka batiela biso 21h peuple atambolaka te yango bango bayenda yango ke bapose yango bakosa biso ke euti na se mabele ebimi so totali bien yo moko tala na awa tala pena awa ozomona ke batimoli bino mo bozomona te ke batimoli bino mo botala pena bien ozomona bati kokosa biso ke bazane banchor oyo basala oyo eza ke balingi bakota marke ya moko ya magie na mboka na biso balingi bakosa kindoki ya makasi siko balinga bakosa bakoleka ekoyi na se ce sont de magie oyo kimoyibi yango oyo kindoki ya 666 yango oyo donc marque de la bête sida ekoti na mboka marque de la bête sida ekoti na mboka balingi bakosa bato ce sont des voleurs soki ekoyaka na se engaki
Ça, et ça, question que on peut bouger, ça peut bouger. Ça peut bouger. Si tu as la force, ça peut bouger. Ce sont des voleurs. Mais il peut pas ça. Donc, parce que l'oko est bien en Goa, ils sont aux États-Unis, ils ont forme de magie. Donc, les magiciens, ils ont opposé l'eau à magie dans le Congo. Ils ont mené et l'oko osé ensemble dans le Congo. Il y a réellement en fait que ils ont connexion à 4 coins du monde pour dominer le monde dans la question sur la 6. C'est ça. Vraiment, merci beaucoup. Voilà. Donc, on a déjà petit à petit vraie réponse par rapport à. Ok, merci beaucoup, merci. Voilà. Vraiment, 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 tous les autres intervenants tout. Voilà. Voilà, voilà. Tous les autres là, tout le monde va intervenir partout. Vraiment, voilà. Awa tokomi dans la souka. Tokomi na souka mais batebele babi que non. Ezali ba science occulte. Eza ba franc-maçon. Ba misu babi eza a. Ba misu su ba lobby eza monolithe de vrai. Ba misu ba lobby eza faux. Donc totiki réponse et kozala peut-être près ba mikondi dans 2 ou 3 jours. Mais biso auto sali eza ki que non. To solo la nabino, to la sabino certainement, et l'autre bimi na bandal, bakunda kiango, to bakunda kite, to basani donc voilà to kundoli nabino ensemble. Et par là nous mettons un point virgule et nous disons merci à tout le monde, ainsi de vous abonner et de cliquer sur j'aime. Laissez vos commentaires, boy bisabiso, certainement pour nabino ezanini. Est-ce que certainement eza monolithe, ba o baby monolithe te, ba sala ba recherche sur Google, ba comme monolithe. Et puis, bonjour la vidéo, boloba soki et zafré. Voilà, on appelle merci. Les grands réalisateurs, Choco, Mirbola, Costa, on appelle et pas Batuan sur la émission, et pas Penny Elmaro, et pas. Voilà, donc Mambote Belé, pas Batuan sur la Ndibiso. Et là, nous mettons un point final pour l'instant. Voilà. Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou, CGTV.